Ndeko. Hey, Omoni. Hey! Yo! Bonjour, abonnés de sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission de les news de Joyce. Les news de Joyce, ils auront toujours kawana pour nous commémorer la news news sur na terrain. Pour nous commémorer toujours d'informations vraie et vérité. Pour Anaïs Rabino mélange la vérité universelle dans les news de Joyce, ils auront poison pour balobi hein. Rien que la vérité. Biso a rien que la vérité. Le kuta zakana et si kate to ela rabino toujours ba information na source. Dans cette information mo to ya rambang pour nous relaxer ba abonner sur la vérité universelle. Je dis bonjour. Je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Balobi Enoch Mbala, je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur, Papi Okongo Liko, fils sans frontières, Aigle. Papa Zana, bon Kabongo. Aigle, toujours. Merci pour Namsala. Pour la coaching, au Lexa Kabiso. Je dis bonjour à toi, Tracy Tupamba de Paris. Moi, ça Pembe, moi, Sanzela Minou. Je dis bonjour à toi, Balobi. Par rapport à Taï, Rite Omoti, la patronne. Balobi. Taï, Ndelikamba Taï. Je dis bonjour à toi, Normi Bekan, porte-monnaie, manger qui est Saraka héros. Je dis bonjour à toi, Balobi. Shekina Nyota, Babi, les longues jambes, Yamkousé Siko. Je dis bonjour, place aux alliés. Bonjour à toi, Divine Kavera, la maman de Manuela. Linda Barbie Noire, moi Sambinga, moi Sambiji. Babi, je dis bonjour à toi. Bonjour à Baboni, Nyoso Balimaka, Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse. Nazaraka a pour nous saler la bine musala. Pour nous commémorer la bine toujours l'actualité. Nyoso Oezaka na terrain. Dès qu'on est sur l'actualité, nous oblige, oui. L'actualité nous oblige. Bande Konanga. Naza vraiment en tout cas na élément moko na la kisabino na émission et que ça là vraiment pas si makambo e komi koleka na mboka na biso Congo en tout cas biso nyonso toyebi pour na COVID-19 o ezaki na mboka na biso balobaki bien na ba pasteur 16 personnes chauffeur na receveur ba compta bango te parce que ndenge déjà Mibé Kozaki 16 personnes, so babi ba compter chauffeur na receveur to comme déjà dans le 18. Des aki bongo, moto balobaki mutu moko. Ketch balobaki bien 3 personnes à kata ketch. Ba bus na bus ezalaka wa ba transco ba transkin balobaki pe kaka 16 personnes. Na équipage to yebi bien que receveur na chauffeur qui donc ba kontaka bango te donc ba compter kaka bateau yo bazo kota o bazo somba billet. À notre grande surprise lelo tokute na likamo en tout cas et ça lui vraiment passe ko ça la passe pourquoi kolongwa déjà UPEN ba roulage bazaka na UPEN batiki Quastor wana eleka koleka ya Quastor wana eleki tokomi na Delvo s'il vous plaît tokomi na Delvo roulage mombe abimi sope wa pimba mo ya ka kota na katabisi papa boleki nombre de personnes eza koleka receveur na chauffeur vu que bazaki pe poli ba meki ko yebisa bango papa biso ba contrat chauffeur te na receveur ba contrat juste ba nani ba passager donc bato ba ye ba client ba contrat ka ba client mais eloko eseli passe pe mawa roulage na mokonzi na ye babandi menos na kati ya motuka ndeka na esaka bino TV za radio te toyaka vraiment po tolakisa bino ka baimage ezaka vérité rien que la vérité na osenga na régie babalancele biso image wana botala bongo tozonga po na commentaire Ndeko. Hey, Omoni. Hey! Yo! Voilà, vraiment en tout cas tout ça la nini to lobani poto lembi ba roulage na mboko.
Oui, tolembi ba roulage na mboka po ba roulage makamba koma kosala na mboka na biso oyo papa. Roulage dazana. Roulage soki amoni mutu na mabe. Abenga kata na mutu te, ayebisa mutu wana moni loko osala oyo. Eza mabe me mbala sima kosala bote sala bote. Roulage à Congo, so amonika mutuka. Surtout bango baswana na ba dessin set na ba yas. Roulage na nzela akoma na eka abima po na mbongo. Roulage na nzela asala ke lokote ana Kinshasa. Roulage na nzela soka bimi na eka mbota likasko senga da. Ba roulage à Congo bi senga oh wapi. Ba roulage à Congo bi senga oh tala na kata mutuka na tala comment roulage azokanga recevoir catch. Car rapport aux 18 personnes à kata mutuka. Roulage azokanga vraiment recevoir 4 chances que recevoir en apeka ki mobali vraiment tala vraiment roulage na teni mais azobundisa recevoir alinga pelisa na moto na kata mutuka to kufa po yem to zo ba parents bazaki na kata na yem to zo charge ba parents wana bandeko bazaki wana yem to zo charge bandeko wana ata bino moko ta ba roulage na biso ndi bazoyo kisa mboka na biso soni to na roulage moko ba otoko katele 3 ans 3 ans de prison mais ba oyo kakara te roulage okota na kata mutuka ba moko de monsieur telema wana depuis bango ba yeba ke ba bundanga na mutu oyo alati tenite yango ne bango ba komo yena ba mabena bango ba buzomba na bango ba osata autoriser bango ata bino moko mutu biso na kata biso wana peut-être aliaki ne loko ta lalinzala alamuki na tango mo 1000 francs na bite na beta na sokola ka mai na kota na terrain na ke oluka so pe na zwi nzambe merci so pe na zwi tele biso na zongi papa mutu aliena ote depuis tango ko roulage oyo menacer mutu en plus to filmer ba lo ba nini bo filmer to beta bino masasi eza na sens roulage ata bino toloba te po to bando lekisa nyonso ekoko maroleka parce que to lembi ba roulage na biso roulage na nzela soki amoni mutu boza na expliquer bino vraiment ko via ba roulage na biso na makambo basalaka na Kinshasa roulage musala na ye so amoni surtout to banana ba personnel so amoni personnel wana ana na filmer ata personnel ba tatelemaki bien ata zalaki bien ata bando ye bien ye fa lukele kalikam pesa lukele likamo te master moni kokoma na bureau mikolo mbongo eza passé mombo talikasu au fini ale kasi ko papa mama ndeko yaya mwana boye bisanga roulage na nzela so déjà a choqué déjà 100 000 tout cas ana combien il y a plus 3 000 il y a plus ça dépend il y a infraction ba ozela yo ba roulage na biso kilo koso o mona roulage ti batu bazaki na biso wana ti batu bakiti na biso wana to tikali koyeba te réellement soki mutu oyo eza que bokangi ye alekisi nombre de personnes na biso pour meme d'abord na bureau à la police ti des heures de salami ti babundi na receveur batikali pe komema bango na poste ya la police te receveur honnêtement ka comprendre que déjà que bazaba mibi musana moko kanga mituka bongo batindiki bango là batindiki ba soda ba roulage ba kiti na se chauffeur na receveur ba démarrer ba komi ko kende webi ke roulage wana abandi kolanda chauffeur wana na moto on dirait moyibi chauffeur na vitesse azaki nango pour akero chrétien na moto alekani roulage azolanda kaka boye bisanga bandeko na biso vacciner bele ya moko esalamaka awa esalamaka à cause de ba roulage pour les yo roulage ozo menacer mutu yo roulage ozolanda mutu pona okangaka mutu wana apebisa 100 000 écoutez tu vois kolia mbonga mutu c'est je peux dire quoi kolia déjà mbonga motoka mutu c'est pas facile. Mes frères, mes sœurs, c'est pas facile, je suis fâchée. Nasa kosika makasi contre ba roulage na biso. Oh, moi na mutu biso depuis tongo. Na paso to somona na R2C. Abandi ko bula, bandi ko bula. Et comme akaba 15 ba roulage ba kange bali un simple 150 000 francs. Journal mutu nyoso.
journal mutu nyonso ekei jusqu'au liango yango moni ba roulage bazaka ado ata zui yango arsa pelote lobi na tongo yaka kosenga kokanga mituka mikangela mwanza bazoyeba te na nzela babimisaki bango mpona nini papa na biso kasongo teya ba roulage lokoso na nzela ondire likambo mosusu roulage ali komona tate mutu ayakaka ata soki alingaka kota ata kaka soki mwinde pele kasi boye infraction aye na ye wana aza na ye wana mayele donc roulage na biso abengaka mutu teke amoni mutu alikama na abenga ta pembeni ya mon frère omoni na nzela soki ozoya na code de la route elobi tala bo bamona bazwa yo soki otelemi na position ya mabe okaka bobakaka di monsieur telema wana osala infraction tala ndenge otelemi atala nyonso kana kisoda na kim donc bango bakipaka te bango douceur tendresse babuwaka na mai mais so bamoni ka place mo batemaka na ata bamoni boyiba yo na kongo ekoma na boyibo bato nyonso babeti kare moyibi mpenza okende ye moko babeti yo kara botala o te bombatala moyiba yo oyiba bombatala o mama na kongo ekoma ata bayibi yo moyibi osala eloko te moyibi ata bayibi yo ko omoni ata bayibi yo soda roulage atelemi na sungo te ekoma kutu ya moko katisa na po roulage akatisa bino roulage opréféré kosenga na ye mbongo kuna ole katisa bino opréféré kosenga kobeta matolo nini na bamituka bapersonnel ole katisa bato bainfraction ekoma ebele baroulage komenose bato na nzela population eza libre te moto asoma mutuka na ye na kisasa eza lokola omemi nde fardo ya baproblème na mapeka lokola omemi livre ya soki ya baproblème na mutu mpo eza kaka oleka beroulage oseki mbongo soki oboyakangi elongi na mokolo kosala yango omoni baroulage na biso bazobonga te baroulage na biso bazobonga te po boye te tolembi tozokende wapi tozokoma wapi pasi ekomi ebele tokomi na suka letetelele biso no likambo baroulage oyo bokota kandi naisaka bino lene yaka na information nango eza vrai et réel naka fier mpo nazoka bainformation nanga na source lelo nayeli bino buzoba bandeko na biso baroulage roulage na population binemi roulage na bachauffeur binemi tosani tolobani tozokeye wapi mpe tozosuka wapi. En tout cas, ça fait mal au cœur. Là, je dis merci à toi, Balobi et Harry Tomot par rapport à taille la patronne. Divine Kavira, la maman de Manuela, hey! Narafia, na beblo, nangai, là, na la rabino, formation. Ouais, vraiment, c'est la vérité. Pour biso to sala raka musala. Ça rien que musala la biso. Quand tu es rabino, bon s'abonner, des places, bon, ça analyse bien. Musique, il y a bien. Vraiment, rien que la vérité. Comment on a l'écouter la vérité universelle. L'écouter universelle, c'est la place. La vérité universelle peut bien être fin raté, mais on dit tout ça comme ça na biso. To yo fin ba roulage te mais to yende koloba. Comportement ya ba roulage na ba chauffeur na nzela. Roulage balobi 16 personnes na mutuka. Bo côté chauffeur te bo côté receveur te. Si yo roulage, je crois qu'on compte 18 personnes, pose combien? Ata ba peso 100 000, ata ba peso 150 000. Papa na biso kasongo papa. Sunga biso kota na bikambu ya ba roulage benda bango matoi. Benda bango matoi conseiller bango ba baninga osale la musala. To boyi te popo ba roulage nyonso pe baza ndenge moko te. Likambu wana salami lelo na 8h. Lelo na 8h na Delvo na Lalu. Mutu nyonso na bana poto musu bazalaka baba kenda na lobi déjà Lalu ba comprendre ba zongi penza et salami na Delvo na Lalu place eloko ba roulage à Lalu ba lokoso ba roulage à Lalu musala moko menacer ba chauffeur na Lalu na Delvo na ba roulage wana bango mbongo bali komona mutu keleka te bali komona ta parapluie mutu ekwe te so ekwe ka monsieur fonction so te la parapluie ekwe papa cool na mama na Delvo pe na place wana na tala mi bandeko na ngai nako il faut na kita vraiment na Lalu bino moko yoka il faut tout ça la 200 suko na Lalu boka ba maman Lalu ba papa ya Lalu nde ba koloba bana moto bana we bango nyonso ba koloba poeleki
Ok, nous sommes déjà, comme déjà dans souka ya émission na biso, ngai ya bino Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse. Na sakaka kawana pona ko salela bino musala, pona ko memela bino ba information o ezaka vraiment na source ba information o vraiment et ya kana ka pona ko yebisa bon monde entier que tozo sa musa na biso. Merci beaucoup na bino nyusu bolingaka vérité universelle. Na bino nyusu bo s'abonner hein, ba abonner fidèle à vérité universelle. Ba o pe non ba s'abonner te bo s'abonner makambo sikeye ba lobby vérité universelle. Ndemo pe patika vérité universelle, vérité dans le monde. Bo s'abonner vraiment en tout cas. Merci na je passe derrière la caméra, hein. Je dis bonjour à toi Enoch Mbala, je dis merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline, je dis merci à toi Balobi, mon superviseur Papi au Congo, Likofi sans frontières, Aigle, Toza Bonkawana. Merci beaucoup à toi Balobi, Tracy, tu peux pas de Paris, moi ça c'est la mine, moi c'est à Pembe, moi ça madame. Hey. Je dis merci à toi RK, je dis merci à toi Babirit Omotu par rapport à Taille la patronne. Merci à toi Divine Kavir à la maman de Manuela. Merci à toi Balobi. Naomi Bekan rapporte monnaie manger qui a eu Bimsarara euro dollar et Bimarate Kuna rien que euro. Je dis merci à toi Balobi Nyota Shekina. Fille à les longues, les courtes jambes me chargées. Je dis bonjour à toi. Bonjour à toi. Merci beaucoup. Je dis merci beaucoup à toi. Gloria, fille à la courte jambe, les courtes jambes me chargent jusqu'au yapeme. Merci à toi, Linda Barbie Noa, moi ça m'binga, moi ça m'bichi. Je dis merci à toi, merci Nabino Bolinga vérité universelle, merci à toi, Balobi Normi Makuiza, Élisée Mokondi, Pamela Baoa. Je dis merci Nabino Bolinga Joyce Tumba Benzema de la presse, Nazaraka Apenon Sale la Bino Musala. Boss, vous partager l'émission, vous s'abonner, vous commenter, vous liker. Et ça va bien. Merci pour nous donner toujours chance. Et pour ça, les labino musala. Au peut ça toujours les toits pour nous resaler la bino musala. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Bino bato bokanizara que YouTube est à poubelle. YouTube est à poubelle. Tozaka pour nous ça na biso oya moni que YouTube eza poubelle akanga bisakane aluka kopo mususko boma kopo baninga te ngana bino te kutene misasi ka ciao bisous bye.